Fidèle internaute, un réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers notre mission Magazine Kun X et à travers notre site ehpmedia.com. ehpmedia.com. Je dis chaque fois et je répète encore, quand on parle de EHP Media, on voit directement Monsieur Edo Amani. Monsieur Edo Amani Ramani Kota, très puissant plus que la puissance elle-même. Mon thème est maman Geneviève Amani. Mokokaka Oyo, Monsieur Edo Amani Azalakana, c'est maman Geneviève Amani. Vraiment fidèle internaute, moi, marche avec Mbedi. Et plus de nous retrouver encore à travers cette émission, vraiment fidèle internaute. L'intérêt que vous accordez à cette émission, vraiment nous oblige à répondre à vos attentes, ton feu, ce peu, et à la présentation de ce grand magazine. C'est moi toujours, votre humble marche. Votre humble savant la poto bozo benga toujours songi to continue en salana. Je dis merci beaucoup à mon ami personnel Verles Mbala au niveau de Texas. Vraiment mon ami personnel Verles Mbala, le vrai américain à Texas. Fidèle internaute, bien le sobo la nanga partout dans le monde, partout bozo la nanga to nos artistes na mino bolingara. Malgré un peu rare, poto soyez vraiment tout le bras moi vérité. Tu joues na moi pas si to panze pe moi sango. Tu joues na moi pas si parce que lingara ne be mise internet était. Ana succès mais alingana na be mise internet était. So bengera bo on alingana na be mise internet était mais to tingama ye to tingame to jouer le loto lanze ti place à répéter. To répéter so à répéter pour nini. Ngana bien mamba groupe alingana na été succès belé mais na mon na groupe à répéter. On peut c'est bientôt solo la roi en pleine répétition. To yibé moi 10 minutes à un repos. To solo la c'est bien pakalowi. Moté papa. Ah, boni papa. Bien. Vraiment, mon kilo Otalayo partout dans le monde, Otalayo, Texas, à côté mon ami personnel Verles Mbala. Otalayo, Bruxelles, partout, Londres, partout, Otalayo. Juste un mot gentil envers Bango et Salabango bien quand même. Gentil, mot gentil dans nos bannières, on a yo mogo. Merci beaucoup. En tout cas, ça va être vraiment une équipe na yo. En tout cas, parce que tout le monde a peu mingi. Vaut mieux avoir mon option à Moussala que mon option à Tozolo Balobaboy. Donc on a dit que par rapport à la discipline Moboye, tu vas moi mingi abiso, ce que baloto donc aux Adolphe, faut mingi par Halloween de mutu à s'exprimer car parce que mon pas Halloween à théâtre quand mais merci quand même parce que faut rendre ascenseur combien de sacrifices, combien des unités au bébé ça pour nangai. Donc ce bolongo zagité on s'ala monter. Et puis merci parce que koyati boye et puis bato nyos balandaka biso na nzela internet na bilili bisika nyuso bazali mbote belé naza suna sengo ya koyato sola mwanda mu na nzela ya mon ami et frère. Merci beaucoup, mais tu habite olinga a vraiment mission internet. Tu habite et sala yo mabe ou bien okuta na maramoro ya mabe na ba émission o yango boya ou bien la stratégie na pour regarder ce qui ça na obende. Oh ba ça na Jésus bino ba porte botala kati. Comportement donc bazo sala na Yesu bongo bino ba apostolo donc ba sala na baninga pe mususu en tout cas na nzela pe internet sala pe bien te nga linga to sincère c'est-à-dire il faut pas rapport mutata la nga comme que titre pakaloya sali boyete ba ke to sage mission na pakaloyi parce que batito na mona ba cheke pe bandeko nga mo sala nga somme parce que mona na tel na kati na moni makambo te. Ce qu'on a banga appelé, on a fait tout le monde sur titre, mais salité. Mais on a bang. Non, on a titre. Bon, on a titre. Mais quand on a titre, on va tirer pour attirer. On va celle na Yesu. Il y a un biso ba poste le tomo au bangat. Non, non. Poste le c'est-à-dire Yesu za muninga na biso. Otozara na epo ba porte ba ine ba disciple ine ba olia na Yesu ba tambola na vie Jésus. Je ba bakake na kuluse. Pierre e bagateke. Yé pe barbara ya kuluze mais ya osenga ke note bobala samo mutupo ezo a moi genre ya maître té. Oui bien question juste la posanga na comprendre. O pesanga ki zungu. Na lobi nini? Bato balinga nga balinga ande pakalo balinga Adolphe té. Balinga pe na pakalo to za sincère. Mais balinga pe ba mona bino nengo zolo ba boye sala bien quand même. Oh Adolphe azana moi vi na ye mo azo beta na malembe beaucoup la ni to ba bangala. Donc moi beaucoup là. Donc yango penza na linga pena moi discrétion et que na vie artistique tout tika la pakaloui donc ça va bien mais remarquez yo na li passe na yo bo abo ngeng moko nana fidèle loin petit na ngai
wa petit na ngai mais il passe à nos sauts obi elle wa maman Geneviève alobaka maman Geneviève amani alobaka soki na nzonzi na moni pakaloite na moni vu de loin de la bas na posa otala te video na petit na ngai za bien na ministre tozolo ba petit na ngai na Sénégal na Dakar akebetaka moi lo mo bo azonga na e donc pesika zali pena na ebike musale il très bien et puis vite fait à retrouver famille po semaine mususu ezoya kuna tozana moi somoko quelque part donc tous ensemble les sous merci na ba balingaka biso mais en tout cas pena bo ndima ko supporter biso pe bongo moi internet mingi te il faut zalaka ba joyo mais il faut que mo da une équipe mobimba bana jomo pembe natalonde te natanta mwindu cameraman ndesko amuto banini achaka mafuta ne bati bebele pembe donc to bambote bele en tout cas to sepel na bino biso pe tozo continuer na biso awa ba auto kuta biso to répéter donc to koma wana to répéter zali projet donc projet zali zonga na mboka donc awa pakaloite awa artiste simple sans nom donc ça dit zali ensemble ya ba jeunes na ba réalisateur na biso ba artiste comédien professionnel to sali projet na biso moko boy to intitulango zonga na mboka c'est-à-dire nini to travailler ba projet il y a ko sala biloko o ezali plus acceptable que les gars to sala c'est bien les lotos ça bref c'est-à-dire ba détail peneza mingi te bo souffrir na kondimango c'est-à-dire nini to sali pakaloite na maboke hein mais ce que la ligne bato balingela ngo bino mingi balingela bino mingi pakaloui wana kolinga ebongo pakaloui ti lelo aza piéton pakaloui ti lelo makoki te nano abima mboka te donc tura musika bandundu kosoma mo bakoni banini et puis koko donc tolingi to vivre na art yango mais to vivre na art wana te parce que to meki na ki pakaloui yango pe oui ezo pesa so muke passion eza passion to lignant mais so to professionnaliser ngo lisusu to continuer na ba domaine mususu neti ya international to ouvrir mais to élargir monde na biso c'est-à-dire na cinéma bon mon appelle que non film mo benezo le kapena bo mo que non Louis Pazali Louis parce que et là mon contrat c'est mon salamaka parce que bon tournant na langue ni c'est ça le problème bon tournant na langue ni cinéma qui parle monoté attends qui t'était là oui et qui parle monoté l'essentiel les arabes bien dans la norme eza maboke to ya kuboka bato te to boka bato parce que ya te eza coup de pousser ya mambo olia na ngote ça la bien ça la bien comme makasi siko tambo chango besate question to nanga liboso to linto zonga pena na ndenge nini ke noto professionnaliser mo msalango ça déta mwana ina a tourner na kati ya cinéma moko ya film moko les rebelles viva riva ba moni pe mwana ina wana à côté ne ba moni pe pakaloui to bi pakaloui benge Michel et puis check pakaloui na été mais ça va au bout sa identité te ko bon sa identité zandeni ezali bato to boyaka intégration poni ba benga poto cimetière ba artiste ya cimetière te en soi pour web sanga te kenani mais bato balinga ona ki pakaloui bongo masto nani Jamel Debbouze a marocain mais intégration za ndeni tango bani olota ndoto na munoko wana okefanda c'est-à-dire tozana Kinshasa awa pona sala théâtre bia bondi manga esengela kina bana uta na mboka na biso sika na uta yikuna na banda kolota bandoto na lingala mambo bana no ngamona no kizunguzungu te na lobi boy na ebite bato ba comprendre ngala bini mais ngana so na comprendre bele bati ba internet ba comprendre mingi faut que ba ko s'intégrer na ko s'adapter na chaque milieu na lingala so ka ke non ndeni ba s'intégraka ndeni ba s'adaptaka pour le bien ngana zo banga obungsa image na yo na bungsa identité oui toza consommer mais toza la consommer na monde more restreint mais autres ça sur na cinéma so bomoni na no film mo ya Hollywood banini bomoni pakaloui na kati mais na komba pakaloui te na komba mo boy et ça na fierté ya bato yozo ba ko bungsa na bungsa identité donc nanga mo sala na bien nga est-ce que sûr bat ba sepela na ngone ngolobi na nengo sa da pakaloui oui na pakaloui semble mais carrière exacte pena na Congo ensemble to se cacher te
kokona ba ndeko ngata ba kefana na poto po aba vie ezate lelo o para le soir zo leka o le jamais na nzelo le raboyi na personne c'est comme mbongo bien mais bi combien de comédiens au bazana gaz wana te gaz ya makambo nzambe eza makambo ke nzambe ya permettre biso pe toza yoko oyesa te na leki vie masumu na komi kutata na linzaka ya vie masumu te mais zaka likambo ata mena tango na bilobo salara ngana ba vérité na biloko bo salara etekama na libana na bapoto na banzunzingi na bino oleki vie masumu wana yo mtolobi te nga na lobby ngana lobby na biloko na bino bo teraka libanda po to yebi ba retour na ndenge ezongaka ne ba benga biso yambela biso ideli yambela biso boy ngamo mukolo pakalo na bina na comité parce que ba vient ba sala tellement belé wana otali munene na ye mais tozolo bela actuellement retour ya poto na kosima mnalo biso peto oleka yo na lobi ata na bino nzima ata mama mnalo ba tozala ka ba joueur te po joueur to beteleka maboko na balle ça soke leki wana auzate na place mo afandi aolia mbongo ya makambo aosala joueur avivara aolia succès ne era moni Messi nga beta lelo lo biso ka beta so balete bando ya pese mbongo te Messi non to sepela kana mais biso moins ba image erotikala mais ba image erotikala mais tande koleka parce qu'il y a des comédiens de talent pétris de talent ici en RDC Congo. En tout cas, il faut tout ça l'effort. Biso peut baraka lobi to koleka. Donc relève wana ko préparer mais ko préparer relève ka teka ba betenga mabuko sili lobi ba mona o moni jo oleka. Jo zaka mama na acteur to lingi za bon to lingi pena ke lelo oyo ba image na biso e kota pena ba monde moko boy un peu plus large. C'est d'être dans un mukolo lelo na koza la mwana na yo ya lelo okola sena ni commando akoye bango bakola c'est pas journal hey commando ye wana abenga msu commando abenga no Schwarzenegger te to lingi peto élargir mon monde dango donc moi professionnalisme na to lingi peto no vivre nango eza rate matolo c'est-à-dire na boyo le bena na betolo tout la lingi peke à partir déjà musala o na kozwa et denga suffisamment que ce qui aura au kabelanga au kabelanga lokola moi valeur ajoutée donc moi bonus to bois qui était au kabela yango ne bois qui était au kabela te ko bato mingi lobi ya blobo sala bo bois raté ba oui bato ebele ba soutenir biso ba pesa ba kabela biso mbongo c'était pour bois qui et puis a biso na ke no ko bois kanga te baza ebele ne ba mukie ba oba kabela no peut-être oba linga bois ka bon ba mingi pe oyo to bois kaka pe ce n'est pas que pour kabelinga aselo tamso bola mo ebele papa biso to koma na mboka msusu oyo ebani te ba yambio na mutu ninde kona yo mais ayambio ko koleka kutinde kona yo là biso na jomo ko boye ana Maroc Papi le roi formule asuka liboko nzambe yo zo bois kela carte illimitée afunga mate na bi carte illimitée donc Papi le roi mais Papi le roi formule asuka biso peto yo on peut ndima donc et puis baza ngala ndima mtonga la santa baza ebele donc to ke na Londres na mona salon Bercy Jackson Mangala par salon Bercy na Londres donc ba tous ba yebi JPX Gaston Tchenda ba papa Jean-Pierre ba papa Eddy donc ba tous ba sala na JPX et puis na Gaston Tchenda donc Chanza wa mamu Lusamba donc muluba ah na congolais na congolais parle sigo na masolo o beteli biso o bo sala na ebite est-ce que ba invité pe ba kozala o peut-être o bota parana bon manzo biso mo ba jeune to boy eloko tozango lelo oyo ezaki star c'est-à-dire ba répéter souté to komo kutana kala banzonzing yo yaka to kutani ka ndeni omoni solo na ngai eza papa moko boye abota bana natika momo akufi papa na so bato momo bundana hello yo ozatata wana izande bongo za bongo ko sko moni oyo eza différent o tozo répéter eloko moko na moko donc oyo kutanga pena na teni ba répéter eza groupe na yo te eza groupe na ngate toza ba mi eza sélection ya ba mi so ngana ndeni lo ba ke no eza groupe na yo osali na plan na yo le Figaro groupe na ngeza le Figaro le kana Wapicom le kana Wapicom so oya groupe no te oza groupe na ngate oya groupe na biso groupe na bino neni c'est-à-dire ngai na masana nga Bakouk na masana biso Kiro na masana biso Kanto na masana biso Second Meta
Donc Meta wa poto te mususu. Tanya, Rachel, bande kona nyonso. Ozala ndenge ni masolo ngo ozala ndenge e banoleka na chaîne mo songolo ou bien bokoteka yango. Travailler mamuteke non to leka na chaîne. Donc on a besoin de auto travailler ba projet de cinéma. Donc on travaille na projet à cinéma donc ça dit film peneye tout ça lipo ba masana na tangelio parmi ba film na so menene to ba Viva Riva ba les rebelles parmi ba réalisateurs nde ba masata to travailler na bango. Biso pe na côté na mo ndambo to yebi to ya nango. Donc aba kuku pe na mo ndambo yebi aya nango prince pe na papa Selepe na mo ndambo yebi nango yango moni papa Sele mutazo coacher biso. Donc comédie na yo ozala te? Ki ala nyoso ya comédie ta naza artiste et comédien. Ça dit ah ndo mona ke non na je rappelle jeune na palo la rappelle au poto. Mais quand est-ce au gros c'est la biso moi le moto au sala peut-être rôle na ah moi mon kira. Ah nana rôle mo te figé. No bon yo za du domaine na yo c'est la biso moi le sala. Ah na ko atena wa sonit. O sonit. Français kimi. Donc de toutes les façons, je sais que bato ba mesala au mona pakalowi formule tata mokamba ngala tata ba mona peso pakalowi tata mona imwanda munango na panjami na panjami le kai na TV5 pendant saison ngo mombele kai na TV5 so ata mo mélange wana o bande biso na kipakalowi o suki so na panjami wana oyo lobi wana Jambe pakalowi na ngamo na obanga donc te bato bayebi nga la ligne te na annoncer oyo egoya mais na yebi ka to osepela pangami ono lobi c'est biso ta mo ki pakalowi na mosuki biso na mo pangami ono te na to sa nzembo mo bona ke na katanga na sali mo nzembo o musicien kasi o monisiko te donc bref o tozo sala ba tozo solo la tozo en famille na masana ngai donc ngala osepela mingi ke bolanda biso bo soutenir biso tolingi musala na biso to vivaka na mabanga te tolingi pete so to na poto carrière kufa mais tolingi plus que to vivre na musala ngo bo aider biso tango même ata to koma na ba poto bo aider biso to s'intégrer réellement enfin que to ko sala musala to s'adapter pe que nani Jamel a sali simo ba comédie club café comédie club wana bomoni pe que non mwana na bino pena ya mboka neti mikolo la duchesse Mike petit frère propre mwana kinzenzengu mwana makala ya kinzenzengu auto beta na Maroc koko nanga para na makala na pisi mbote koko nanga na Maroc na mayembe donc yem auto mona papi le roi mikolo yo donc tala kara donc en tout cas ils a bien tozo lingara to travailler parce que maboko ba beta la biso lelo ils a pas to travailler biso to travailler sur plus kolega artiste a comment até na ba teke nonga le apaka Louis ça va preuve ané en moni écoute na tozo répéter ni mais est-ce que au monde te que non le bi ça va bactère est belé bakenda da poto ba vandi kuna to so mona pe on dirait ampleur ya nzonzing o ezala ndenge eza ndé kiti binomo bozo mona yango te et kiti oui parce que talaka José de Londres José de Londres wapi ozwa Ans Luzolo wapi hein en tout cas erré mariage na masana biso auti ko bala kala mingi te zigzigura donc nakala zinguma sko zinguma za su nola na groupe zinguma za sute vefio tana kin basi belé meta donc basi na biso belé miracle fatou bozana poto donc bozo manquer biso certes mais relève pezali et ça pe na bano bazo malelo baza très mystique je vous dis franchement Congo na batala biso tamso mwa ngolo ezaka boyeba biso liboso mais so pena tozwi bano ba malelo to chiba ngona awa biso mo tozate mais le mal n'est pas baso ya bazo bimala scène mais baza ko imiter bino te aso bimalinga sa neti pakalowi mais nga pe na yaka lokwa vie lokuliti pe ya sona na yaka na vie lokuli bakale boni boyo na biloko ya tono hein obina ko supporter te ki pakalowi na yo ya makina tono boni boyo na biloko na tono yo ko kolia biloko donc na yaka na mwandi ngona mais ki pakalowi pe sila ko bima donc même tant moto yele lo pakalowi je ne condamne pas mais tant on travaille au travail on mona pe ki yé ekobima pour ceux qui déjà zoko ka ko mekola ngai azoko ko mekola mutu moko boya lelo donc quelque part c'est gaza déjà artiste
Donc il suffit peut-être les alika pona bon dimaenano. Oui, mais vraiment ce tolobi nazo kokate parce que qui pakaloyi na kokate parce que d'abord un ngamonan fani na yo. So na yo ki bablo ozo beta. Ko la jomo panza sango na quartier na bango ah nga pena mutavie beaucoup. Nga beaucoup la yebi ngai mutavie beaucoup. Ah côté na bango panza sango ke ye pena donc mutavie beaucoup la yebi ye banine. Adère pena na victoire la ça photo pena oh papa mba pesa mbote boye ami coller ba monter photo pena ba kangisi boye ai na quartier ah ya solo yo muta papa wemba ba concert pe ya kate ba nini papa wemba kobeta na quartier na bango jo panzi sango boya ya jour papa wemba kobeta concert ba ni yede atongo ake place ngo kobeta azili papa mba yene ba ya moi avant ba nini pona ba se préparer alande pena na coulisse vie koto yo soko boaki ngate osupangai pona nini o talanga na panza sango de ya koto ba nini pa mati bika papa wemba manze munaye wana chérie maria lela comme pasta e panaya pona zangi ne mosol joka azobina ka liboso podium kaka papa wemba boka papa wemba mona eka ermo basini kaka banzembo buba nzembo nini barumbe sili banzembo nini butakoti e mama e joba première chanson deuxième chanson quatrième chanson cinquième chanson babu akete ah akombe nalo kokuluka elo nya papa wemba kote zotala ko sa papa matala boyeb na liboso bna papa wemba bna kota sa kamene kombo kimi ye papa e na boaki et les autres na se ya podium merci beaucoup kimi ye papa e Comme qui m'aime, comme il y a King Makiadi, un Canadien de moi au Canada en ce moment, et de plus au Congo, King Makiadi vient en Haïti, na bosanité ya Willy Moucheni, code Yambo Cannabiso maintenant international. Mouto internationalisé plus 243. Ya Willy Moucheni na bosaniote, na pesi couple FBT Misalande Kazinjo. Donc maman Nathalie Fikipo, ou ya papa Paul Fikipo, to benga kaye Igwe. Mikolo en séjour na kata Kinshasa, atiki moi Djobour muke, atiki Nigeria muke, atiki Katanga muke, azana kin. Donc papa Paul, nebi ke ba Rebecca baye, ba Nathan baye, ba petit Paul baye, petit nanga Esther aye, donc la grande gérante, azali na kata mabele. Na kobosa na te vraiment tango na otala Lubumbashi, Yannick Lumbu, papa Costa cinquantenaire, papa Omer Ngoy, papa Yabana. Na zobosa na te ya Paul Luemba petit mais costaud. Papi Séoul, le DG qui assure, le DG. Et puis honorable Jean Kassoussoula Kiricho, honorable Kidiaba Mouteba. Honorable bien avant. Baza postulé. C'est bon, oui. Oui. Donc, le déjà, vite fait là, tout à l'heure, pour la campagne à Kassoussoula Kiricho, yo yebikaka. Donc, et puis Trésor Poutou, Oya Gaga, Joël Kimwaki, capitaine. Donc, Maman Gaga. Et puis na bosanité Ezaou oya boya ki bongai Patou Kabangu ya mère Hortense, merci na présence ba côté wana. Donc bato belé on a linga bino nyon surtout na ko tanga bino te na émission moko mais na lobika ke na linga bino tellement et bozanga cher na mutem. Merci beaucoup vraiment nous sommes ouais, c'est là juste on a profité au bois à Londres. Au bois à Londres, au matumona comme na Kenya au moni et puis na bosanité Prince Songa muta osala ke minoterie kota ya Goma lelo to bandoli ya foba Rwanda to liango tro mikolo na Goma to bois si fufu ba Rwanda to mulia fufu na biso moko po mwana mboka Prince Songa achesi minoterie na kati ya Goma. Il y a une promotion après mais nabi on bien on a profité occasion pour boire toujours famille monsieur Edo Amani na maman Geneviève Amani soki nzambe a pensé que ça mtema malamu pour penser na motema maman Geneviève Amani vraiment sans oublier na moni na oboka nazo parler la miro babi sans oublier Maria Amani ah Maria Amani balobi beauté ya famille Amani vandi na elongi ya Loni Amani. Beauté à famille Amani et Vanina et Loni Amani. Rien à dire. Sans oublier
Janine Amani, c'est ça. Janine Amani. Ah, wana bakomba sike koti, bakomba Amani sike koti. Ekoti. Na bo wana ni Satana. Babwagelenga babi Satana makutima. Ah, Satana makutima na Londres. Babi na bwa yo mais. Te tia mamona na motema ya monsieur Morgan. Naza mingi na bango parce que bango basola langa te kitoko. Ah. Vraiment na mo bilunge bani ça va lelo bala mbano na bango absolument abla bon retard donc cara de festa mon ami je te salue donc zala malgo retard lelo il m'a choqué donc mission ezo sala map na donc na musala merci ndeko na ngai na yebike papa yebisa ngai jolo sala lisa bato yebi obosana. Effectivement, ça la question, c'est l'émission que nous avons na bosana. Donc na ko bosana parce que na mutu, mais merci na opportunité oyo ya ko yeba comment est-ce que tout ça évoluer. Ah donc moni sans bango biso pe moi ma plein. Na minute o mona mnusa bengo na tuno ndeni noza ko tabo matoso makala. OK, na kin. Donc na bosanité en tout cas mikolo yo vraiment moi ba province moi mingi. Yango nazo ba ke baninga na ngana so ya ba province net nana muninga na ngabo ale muswabi na minito neto ba yaza na ndako mubutu atika wana yebi ndeni yaza na ndako donc a poser ba antenne kuna ale muswabi et puis na bosani te vraiment Arnaud Lelolik un mungala au Katanga donc na bosani te ya Feli Bokulaka et Fapekato ba meuble wana koti mikolo na Katanga en tout cas boke ni kosomba ba meuble na Katanga à bon prix et puis ma meuble ya solo donc par question de curiosité comme la souka pour moi otala la TV non ouais on a biso a otala na talaka net c'est nani mikolo na te ozo ko apprécier so talio mo talio o ezo le ka mikolo o ya nani tangi yo mo artiste il y a des loin petit na ngai nkela ya maman c'est bon. Baptiste Fiston, Mikoloyo, Marie-Jeanne Bololé, c'est bon. Il y a Bobo, c'est bon. Il y a Kader, c'est bon. Il y a Nan. Ezebele. C'est ça, groupe au PPS au Kanda. So tali pina boye peso Kanda. C'est ça, t'es allé. Vous t'avez pas joué au PPS au Kanda. La monnaie, pesa tu Kanda makasi. Apesa kanga mo Kanda te, apesa bino pe Kanda. Natala ke kutote. Siko nini o ezanga epa muto apesa au Kanda. Et ça les lubi ndenge ni. Te. Omoni musala nyonso to ha. Tango koti yango. Ate simba lelo ko ka soni ntako kendo se former quelque part. Biso beto monika mutu mo to leka awa. Donc mutu tchacha ki de na mama to kutana moko donc kanto te. Mais moko leka kana simisa pembe ka bo aleki kimia bo. Na boko beta tamso na internet bo pe omoni kombone parmi ba réalisateur o ba yebi na ko na mboka na biso. Donc moi mastana ka ndenge moni muke wana. Biso ndimi ko se former pa na eti. Ya yebi bon bien yebi arna bino me boya bon ndima quand même que ba pesa no répétition. Comprendre ngako ba nga pa kaluna donc to ndima ka se former so moni ke yebi te ko tona za mo nkoko so ndima ko ke no apprendre. Parce que muninga olingi ko apprendre déjà muninga o bango na télévision ba ya buda bato. Mais c'est la vérité mais et bato ebele ba sa musala bien sur ba vie na biso pe en tout cas mon vieux mon président Mars Kadiombo Yamba Yami. Coup de chapeau. Na bosanité V12 kwa Nzambi. Nani akoboya? L'handicapé Mikolo. To seka. Pourquoi bino vraiment awa bozara dimi par rapport à l'étranger? Est-ce que siko il faut biso to ke na ko luka, to faut ba luka biso. C'est bazo reconnaître ba travail na bino misala na bino sala. Na lobi na vie. Il faut biso muto ke na ko luka, to faut ba sala rappel na biso. To ya se replacer to ko kita ba bino te bolong. Mais so baluki yote babengi yote ke nga on ma présent na fête bato mais toza ba moindre te hein nga na tala Patson ou les gars na poto na France Patson il ne fait dire que des bêtises ba bêtises c'est facile pour na lobango ba insanité c'est facile pour na lobango mais est-ce que c'est ça là il faut intelligence dans la kati ezo sala appel na bongo na yo oh bon bisoté ba bengi bisoté mais espérons que si mapo ezaba na mboka donc ezali atos
mutuna corporation ya Wato Balabala mutuna no andimaki nanu ko réhabiliter site wana donc ko ba financement pour ba réhabiliter site wana théâtre verdure ba réhabiliter on ndenge wana coup de chapeau et puis ko faire déplacer ba artiste européen ya minene ya bamboka msusu monta msusu banga mpe na musika metango ya bengisi bango bongo na ba vient nga rock bokabela botanga beta na bango boy koyaka vient nga kadi mbotango mon président tanga beta na bango ba koyaka. Donc nous avons des talents ici mais comme on le dit toujours, un prophète n'est jamais accepté chez lui. Mambo Bosala, dernière question. Pour moi, le tournage, au Bosala, et vous allez consommer quand dans le public? Oh, ils allez consommer, tu vas pour na oh, ya role kabo. Oh, ils allez m'envoyer budget pena minen. Il y a un autre but, Moussa Bosala, quand on va consommer, on va consommer. Ba Canadien mon baye, baye pena mindele mon baye, ba uti soki wapi. Tout ça filme. Voilà tout ce que nous avons comme. On a un cop nango ke bakoya ou bien binomo bozo boulé rara. Bazali déjà. Ce n'est pas pour Monica. Boulé mamba, boulé bien. Est-ce que y a mamba oliate? Neto boula. Kongola boula to amsu na lia sur place te. Pamba yo l'exabatano ya pamba. Longtemps. Biso Pamba. long terme. Donc par le tioza wana ya pamba. Ba do lia le loti sango kufa. No vanyo neza ngo ya pamba. Ko lia ya chaque jour. Mais ezana nazaka na makolo. On lia kana délestage. Terengna lia pena ya temps. Viens le kulepsa ngelo ko mobo na venga le faire. To tourner loko mobo e ngalfa linga caché fort. To te. To tourner placement e bisanga lobi. Sanga sans caché kenda rate. A bisanga lobi boya bi leki na ngai. Wana vie le kuli. Paix à son âme. Alobi lowi. To ko fa nzala pona banga nzala. Pona banga nzala ko ba na lia lelo. Ana so ka poso la suite lelo na ndako mobulu ha. Mais na lia on peut sili mais lobi na ko finzala. Mais mutu mo pa apo bona boy na bino te lelo tenga so yi montagne tele ko kiti na oyate. Ah longa kuna da nzala. Oui na kena da nzala lelo. Mais je ba se na te mais faut moi mutu wana ti. Ah tango ya est-ce qu'on a exerce na ngai. C'est ça. Merci beaucoup. Ton mo pe mandef tiki style mandef boy. Et là on coiffure amigolo. Maître Gims. Yo ça na loge wana te. Pas de molingo comme ça balobi ya. Ngala dans un principe mo boy. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Yo penano yo nde représenter Satan. Ya na omeka. Nzamba makasi koleka nyonso wana tout. Donc oloba nani Abraham azali na loge. Acha victoire ezao basine ba sataniste. Ya. Satan wa fana kana misapi boy. Eh. Merci vraiment. Nino oloba o peut-être tout nyote. Na koloba ke bo mériter soutien na biso. Merci. Parce que boray pe osala émission na ba prêtre minene bozo mo tchoka. Bosa na ba biso ba tout ça na loko te. Po yebani. Po te. Po na bolingo ezali. Ba to yebani zaka nga mote bele bebe chanda pa yebani oluka ke tilelo. Asila. Te asila te. Vena nga muruna. Mumbali ya mama Linda kwa. Succès a été un éléphant aussi à coller succès vidé. Auto ya kala mingi te awa ba reconnaître ta comme un grand garçon. Donc na ngina ba neni ezana bolingo. Je vois en ça bolingo. Ce qui bolingo ya te au sala ngote. Pour na piso Emile, na piso donc na piso ni un franc. Mais aux 8 ans on s'est dépensé oyé donc coup de chapeau na bino bande ko ba ça pourtant tout bon monde na piso boyé. En tout cas, c'est entre vent et marée que ba olinga ba bundaka pour na pas ba image. Merci. Merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vraiment, na olingate que na continuer. Na koki ko lingate monsieur ici la sans que na cité hein balobi madame Astrid Matsanga Mayamba. Maman na Morgan, na Victoire, la femme de distinction, moi si à Bokeseni, mon thème est monsieur Morgan. Balobi ka ser mo benga ya lobi non tout tikana biso boira yo pour mo occuper ngai meti lelo azo benga takimi. Merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vraiment on a remercié beaucoup mon ami personnel, le vrai américain à Texas et Verles Mbala. Tout c'est là Ningo Lobaki. Sans oublier madame Brigitte Vemba, madame Brigitte Vemba na Allemagne précisément na Villa Capelle. Tonto Chamuna ko la tinate Nekoya Nicole Chamoun à la force tranquille. Tu peux minanto au salasine. Vraiment, ceux qui te dérangent bino, bolimbi ça mène te déranger binoté.
J'ai dit et j'ai fini. Ciao.